nazaka ba sillage ba fait la musique wana na ba papa Yemba parce que nga mwana matenge mwana 40 papa Yemba za grand na quartier si ba beta bazai ko wana a camarade grand frère na maître tonton karateka liboso kata Congo maître tonton grand frère na nga na landa akina mila zai ko wana na ba fondateur ba DB ba Pepe Fili Manwaku ba kolo zai ko wana na ba Jules ya ko la benga ya Zulu qui a vivant avec papa Yemba na benga ya Zulu kwa za grand nga ya 40 ba na kana kanda bisula beaucoup ma 49 donc si côté wa côté ya mouvement wana ko sepela ndenge ceux qui vont à la moussier parce que bande mo belé c'est le succès danger quand la période on ko fait le mida outi poto donc azaki puis répéter papa Yemba zolanda papa Yemba na sima il pas comment que ne faire ceux qui vont pas mise bande mo ba princesse Senza Malo Senza ya ko fait le mida wa le bosser ça makasi moni ceux qui vont donner parce que grandeur ceux qui vont comme éditeur mukolo bela comme éditeur nga tomboli ba papa Yemba wana po omoni okoza talent na yo atombe ba papa Yemba ba ko faire de somme tati yo po to bisi banzembo te talent no yeba na te omona pe ko kiti omoni ba te bele ba bunga ba misa makasi kala ba papa Yemba pe beleka bango te mais ba papa Yemba ba tombo bana la famille moko ba botema tata mo mama mo azobeta muziki bisika moko et ça mana on te battre boso ba muziki bango ba chanter mi balé ba botema tata mo mama mo ba selva succès grave na bela wana ba ba moneka on cité ba moneka magité ba moneka normal tant ba kufie comme kisi ninga mna be bango pe bina ba ezana ka domo ko ine so ba kufie ndingo nza maka nzambe ezana ko kaka destin ya to bi deux musiciens un destin donc qui cité il y a donc un bongo donc ba kufa kindingo na bani alors là vendredi dona mois de mai zoya les 4 précédents ngai ko mu remplaçant valable na bango na lobby ba tika ndingo na te lobby na la musique mais voilà c'est 34 ans bambula ndeki to anniversaire na bango lobaniti ngala on fait na fête tika na boningo mbe na Esengo etondi motema koyeba ke boza vraiment ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino kolanda biso awa na tindika télévision votre chaîne de proximité où il peut savoir des informations à tout moment. Mesdames et messieurs, cette fois-ci, c'est du côté social. Du côté social, il y a un beau cannabis pour que tout yambela bongo votre artiste, lui c'est Kolo Makambo. Kolo Makambo, artiste sans le fleuve nul. Égypte sera un désert, donc sans Kolo Makambo, Bela n'existera jamais, surtout dans l'année 2024. Donc, nous avons vraiment Makambo solo parce que comme on est présent Kolo Makambo. Donc, mesdames et messieurs, avant tout, laissez-moi dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Rifé qui sombe de Londres depuis Londres, Rifé qui sombe Papi Kelly, pourquoi pas dire à Polydor Kalema depuis London et Ngambela Mana London. Ngambé, bah oui, c'est ok Londres. Au côté de Ngambela Maté, c'est que au seul faut s'affaire, au commun en Londres, c'est à cet agent d'assurance, sûr, au Charles Mbongo contre Mbongo Tinbo Luka Kalelo pour ça mobimba papier tongo le grand du roi Lucas Natalia Jésus tanti zozoma c'est battu ya papa Edo Pena bienvenue Mangani l'autre champ de valeur un producteur pas comme tous les autres producteurs un producteur où il appelle ça orientation comment jouer comment faire dans la vie pour réussir donc bienvenue Mangani l'autre champ de valeur et à toi Melkata un seul noir parmi les blancs bienvenue na mboka na biso bon séjour à Kinshasa et à Rifé qui sombe pour na babolam OEP orientation il y a grande émission sociale pour na kopesa bongo bongo feedback avec nos très chers internautes de partout dans le monde, à Londres, en France, en Belgique, en Kin, en Outuri, en Lubumbashi, partout au Bolanda. En tout cas, merci pour notre confiance et fidélité. Dans 4 émissions, mesdames et messieurs, directement, nous faisons l'entrée de notre invité. Lui, c'est Kolo Makambo, il y a orchestre Bela lui-même, le leader, un seul leader, bien seul leader parmi les tout. Donc, merci, bonjour. Kolo Makambo. Bonjour maman. Ouais, merci pour l'invitation. Pour répondre à Katia
plateau na biso ya tindika télévision. J'espère que ba internaute au bazola na biso baza penza ya kosepela makasi komona lisusu kolo makambo na kati ya tindika télévision. Donc kolo makambo ndeke slogan oyo lobama na kati Égypte, sans le fleuve nul Égypte sera un désert. Alors sans kolo makambo bela bela ekozala nini? Sans kolo makambo le leader seul contre tous bela bela ekufa 2 fois. Parce que ma frère c'est que basara bela bela Maxime ceux qui vont le grand frère Tobenge Big Boss na le prince Émile ceux qui Nzenza petit frère bango fondateur ya bela bela. OK. Surtout bango ba kufi ba te bela ba kolinga bango te. Au moins musique est en concurrence. Tant bango ba gagner bango ba frère ceux qui ba gagner ba tumusu ba kolinga bango te na concurrence. Tant bango ba kufi en 1990 dans mois de mai ba tu ba kolinga bango te ba sepeli quoi bien est-ce que théoriquement vide. Bon, je vais vous dire en 1990, en 1993, je vais reprendre Bela Bela, je vais avant, mais je vais vous faire ce qui est. Si vous voulez reprendre la famille, qui est un leader. Quand on est leader, je vais vous dire que je vais faire ce qui est. Je vais bosser, je vais mettre les moyens, je vais faire ce qui est parce que vous avez Bela Bela exister. Donc, je vais faire ce qui est. Donc, jamais. Ndé na envie boba boma se va faire ce qui des fois. Pour nga incarnation va faire ce qui nga représenter valable va faire ce qui. Donc yango là vraiment nzamba sunganga ka va faire ce qui ba kufa des fois. Merci beaucoup ba kufa des fois to le bela mingi bela bela na tango 1990 soit avant 90 ti lelo bela bela e banda kindenge nini former orchestre ou taki ndaku ba mpi aussi ndaku pour ça qui combien de personnes et puis na année nini oh Bela Bela a été créé? Bela Bela est beau thème en 1969. En 1969 les éditions de la Musette. Les éditions de la Musette en 1969 basé bande mo liboso qui bagna ba instrumenté parce que la Musette est producteur phonographique. Donc à musique va dire que 45 tours c'est le succès. Bande mo ba Mariana ye na ye na kotala seyo mikolele kakinatika kiyo mingi mama na komelio nandako lisolo kakatoko solola na yo ye ba moninga okomi lelo okomi vraiment ko wanga nanga nzela na leka lisolo se ya bolingo na biso osambwisi ngai nzoto likambo te Maria. Par exemple wana comme na nzungu akala ya Emile soki de Nzenza le prince basala bande mo belé bayo longo wana ba comme l'édition VV. Ben l'édition VV ceux qui vont le grand avec traité na verkis soki na verkis qui monga ma tête ta comme ceux qui comme na maladie ta yo traité na verkis qui monga ma tête le patron PDG il y a des éditeurs phonographiques mais qui sont signés contrat après son matériel donc instrument et comme il y a yo obeta nango par rapport à nombre banze mubo kana ki opesa ki ya zoteka azo futu bambo na yo entre temps après son instrument bozo beta ba concert ndebe la belle comme une orchestre bozo beta ba concert na maison VV mingi na bara moko roli et na ko ya balabala ya la balabala ya ba verkis na croisement ya na gambela roli bara ya ki wana ba yosa banze mo belé wana nzee moko Maxime seka sala comme no j'ai tout ça là. Mama chérie ma salanga boye oh mama chérie ma salanga boye oh salaye motino nini nalinga yo j'ai tout salaye motino nini nalinga yo natana litongo na kwaya binanga o soki olingo yeba te mwananga mule o mwana mama bodwe o tindelanga lokasa
Na quoi l'amour est, chérie l'amour sangala pongi. J'ai tout l'amour sangala pongi. Salaï l'amour sangala pongi. Ah, moi, c'est na quoi l'amour. Na quoi l'amour salaï, l'amour sangala pongi. Ah, bébé, l'amour sangala pongi. Wande moya Grand Max. J'ai tout salaï, moi, c'est mon gars, moi, na 20 mai. Moi, na imo Congo, quartier du 20 mai. Alors, on a été là comme à Paris. Oh, j'ai tout salaï, na pète son beauté. Alors, à Paris. À celle-là, moi, la maison VV, c'est le succès. De la piste qu'à moi, donc, les Noki, moi, il y a un là donc. Après, on a vertis qui a moi, ma tête, le PDG. Na Grand Max, Maxime, ceux qui vont en Bayokaniti. Ndenge za la kaka, au bambongo za mukie. Oh, banze monanga, nini. Maxime, ceux qui vont, à l'ombre, il y a mes petits frères, Emile, ceux qui dansent. Bazonge pas la bango, bazaba na Kazavu, bango, c'est la vertis. Et pas la bango, la commune à Kazavu. Donc, à l'époque, donc, bana dendal. Et là, comme c'est comme commune à Kazavu, on a croisement des avenues, Lukandu na Sayo. En face, là, tu mettais la Kazavu. Et pas na bango. À ce barrissement, mon sous, on a petit frère naé. Banimoka bamona yo katoli, basilako, banze mona bingi sel ba succès grave. Oh, total combien ça d'ailleurs combien nzimbo total pour ça la bonne moi. Oh ba yo sala wala le bakomba ngomoko. Tamba longa maison V4 nzembo. OK. Basali siloko la musoso, basali mona yo katoli. Et puis banze mona sel ba succès grave, c'est Grand Max ce qui vango a comme éditeur phonographique. Il y a pas comme que le bapoto. Ce n'est pas contraint à Bapoto, mais c'est bandé mon aïe, bandé mon ézoté comme terrible, bandé ma bella, à celle édition bella. Bandé mon ézoté comme danger, à quoi la bambon est belle, à comment tu vas vendre au étage vani, donc comment la valeur est belle, à comme payer patron, c'est comme mission, c'est comment il y a vérifié, le cas papa Wemba. Comment il y a vérifié, pas pour lire bandé mo, il y a papa Wemba. Donc, qu'est-ce que c'est la musique, bandé mo bossé bimaki, et paye à ceux qui vendent comme éditeur. Bandé mo le cola et balembongi. Nalela nanani awana koti kelenzawe baninga bakiminga na kati esanga mama moi mobimba na mawa butu pe kutinga aboye na beleli ye bale o kanela ngaite na dango na miyoke limawa na dango na miyoke limawa ebale mbonge ebale Ebale mbonge, ebale yokalo sambo yangai mawai, nami pesina yo malita. Par exemple, on a un maliboso, il y avait la musique, il y avait le Cambodge, il y avait la musique, il y avait un prêtre comme le prince espérant, alors il m'a orchestré mon angola comme un tabou national, à celle de succès d'Angers, à Silla Kanaï. Tu as fait la musique de Salami, Balou comme chanteur. Chanteur a besoin de faire la musique à Jado le Cambodge. Avec mon akauka, il y a pembe na matonge. À côté de faire la musique, mais Moutimoka est dans danger que la prince espérant. À Vidarae, à Mbappé, après Tabou National, il y a orchestre, il y a Pépé Ndombo Petum, orchestre comme le Frizam. Quand tu as Pépé Ndombo Petum, il y a Frizam, c'est l'orchestre moi Frizam, à Bengue Espérant, bon, bah, les banaringwala, à Yokota, bah, ça va bébé. Espérant là, c'est quoi? Avec le monde de Frizam, Pépé de Mepende Zara Zungé na Friza, par Rochiro, espérance que Bago Benga na papa Mbabago Zwaï, Bakosi la vivre la musique. Donc, papa Mbabago na succès danger, à la Moukara grâce, il y a ceux qui vont à PC instrument Sika. Ouais, il faut vendre convier des gens qui ont embrassé vivre la musique. Tenga Zara déjà na Zara déjà na sillage avec la musique, voilà, na na papa Mbabago, c'est nga na matonge, moi na karanke. Papa Mbabago grand dans le quartier. Si Bob na bazai ko wana a camarade grand frère nanga maître tonton karateka liboso kata Congo maître tonton grand frère nanga ngana landa akina mila zai ko wana na ba fondateur ba DV ba Pepe Fili Manwaku ba kolo zai ko wana na ba Julia ngakula benga ya Zulu qui a vivant avec papa manga benga ya Zulu kwa za grand nanga ya 40 ba kana kanda bisina beaucoup ma 49 donc c'est côté wa côté ya mouvement wana c'est plein ceux qui vont à la moussier, bah c'est le bandé mobile, c'est le succès danger. Quand la période on confie le mida au tipoto, le cas à qui répéter papa, bazolanda papa manasima, il pas comment que ne faire ceux qui vont pas monsieur bandé le cas princesse à senza malo senza. Il y a confie le mida le bosser c'est succès makas. Omoni
ceux qui font donc parce que grandeur ceux qui font comme éditeur mukolo bela comme éditeur nga tomboli ba papa wemba wana po omoni okoza talent na yo atombe ba papa wemba ba ko felo de somme tachi yo po to bisi banzembo te talent no yeba na te omona po kokiti omoni ba te bele ba bunga ba ba misa makasi kala ba papa wemba pe beleka bango te mais ba papa wemba ba tombwa maki na ba aide pe ba ceux qui font wana ti ba ko felo me yeba na nzemo princesse asisa malo senza nini akomi nyokola nzoto boye senza malo senza poni nyokoma sekolela lelaka yo moko na kati ya butu tala ngai pe nasalaka se boye na ntango nanga nazumwa eloko te motema lelo ekoma ndako ya mawa bolozi etikala se ya ngai me zelangala koye nde moya ngwana princesse asina malosenza oyo tumbola ndako felo mide bayema na papa wemba ayeba na grâce wana ti lelo batalane pe continue ayeba na me soki nge bandeli wana ti nde mobulu donc grâce ya le grand so qui vango big boss aza le quoi fondation aza na tremplin ya ba makambo ebele eza lokola batie piscine olingo beta nzoplo planche donc biso linga tubenga nzoplo faut mater pena na tremplin pour joyeux ya ko sauter donc so qui vango big boss mais na lero wana fortune na so to comprendre na lero ki millionnaire pour lero déjà tunginda kwa 3 étages na bandal ba jeune mise mutu mo ko to wanda étage te ya zela likolo aki likolo na makasi atama bakara danger akele ba poto 2 jours 4 jours azongi voilà et là musque la musakio o la musa bela bon waza mama nzambe nga ote na internat na ngombe matadi ba masa longo pe à son âme professeur Henri Kokola Ifasik to tanga na yeto ba chiki mona bangombe matadi wana na koyemba na ngai kala lene ki mona mukina 40 sur radio zobeta ba 1900 na bité ba 1960 na ba 5 ans nga bota ba 55 ba tebele ba bomba bambula ba nga za mukolo na bota ba 1955 na 40 lelo koma matungi sur radio zobeta na wimba bandemba ba rochiro ba papa quartier ba mama ba okamwa na zimba kwa disque le ya domo ko ine tala comme l'internat na ba achi mo ba 13 ans na wata ngombe matadi na ba Henri Kokolo pe son âme ba vie école omona ba nga yemba nanu na ba temps ko ya pause donc après réfectoire tout ko dame na yemba bandemba lokola ba kokende yoke mama ngawa yo mobali natikali na pasi naluka mwa yo zonga zonga pembeni nanga bongo nakitisa motema lokola te ozongi mokano yo kamati nzambe motema pasi ye lokola yokei ngai kona zalaki kokumisa yo diye nzambe opasio nini osali ngai boye oyokisi ngai soni epai ya baninga na ngai to meseni miso mateli ngai awa nakomi kokondo wana lina mama nzembo ya mili soki nzenda ezala sikisa danjina mon école bato babi noza chanteur bamemi ngai pa sango directeur internat yo fo imba na chorale na mona mon charge ba air libre na vana na bita masona ba masa ba nemba sona chorale mo so ma chorale tan libre ko mukie trop de répétitions sango munele Fredeni azim sa sona chorale azingai na mo so solo vocal l'église le bato tanga bango baze bele bakoma bakonzi awa so batelinga bakoyeba wala intérêt ba benga roi makambo roi makambo sa vocal l'église donc ça va succès na ba momi tout ya ba couvent de ser ba yinga na sa solo vocal donc Nazaki Bongo. Et puis parenthèse, mon amour est tapé bas les dangers. Ok, merci. Donc dans le monde bataille. Est-ce que le colo makambo aza répertorié dans quatre soda ou sonika on a évolué bon moni. C'était moi dans le thé kala comme la sonika. Après ba kolo sonika donc ba konta sonika donc ba présent vertis que mon na tête ba vertis oui ba te bele ba konta na sonika mais na tenga vertis wana parce que azara PPC na sonika wana
mutu moko ne Adio Salemba ye bazaka PCA na Sonika depuis les barochiro bazaka. Président Verkiza PCA. Président Adio Salemba bazaka PCA. Ti président Adio Salemba kene mikila women na poto. Président Verkiza tikali awa. Bakoka na bakonzi mususu ba donc bakonzi no ba administrateur Sokoda. Ya Sonika ba liquider Sokoda. Bango ba liquider Sokoda ba changer Sonika ba changer comme Sokoda. Wa PCA Verkiza mokonzi ya Sokoda suivi de Nio Kalongo lokola PCA adjoint. Ngazali affilié na ba Sonika Sokoda Sonika on est comme qui Sokoda. Et puis qui comme Mindondo Bimi et comme Sonika Elongwe et comme Sokoda Sokoda Elongwe et comme ezongi Sokoda makambo ebele wana. Comme Sokoda na Sonika. Comme Sokoda ba Sonika et comme ba conflit comme ba makambo ebele menga na déclare nzembo na ngai na sopela rebim na zo mwa la nga. On a parti na Sonika to Sokoda. Les na Sonika et comme Sokoda. OK. Et comme Sokoda si quoi elongwe so Sokoda ezongi so Sonika so ezongi so Sonika parce que na ba filiation ngai continue ki ndengo na donc na Sokoda Sonika et puis bon. Alors, mais conflit on est compliqué ça va conflit dans le bon oui. Oui, 34 déjà dans le mois de mai à préparation ça ni pour na bandeko ba tika bino ba cofondateur. Bon voilà. Dans le mois de mai à ba mai 1990. Grand Max Maxime ceux qui vont à Canada, la Poto, en Allemagne, la Cologne. Le prince Emile ceux qui dansent le petit frère né à Tikana Kisasawa, à Bélé à Koufi. À Koufi journée. Vendredi le 4 mai 1990. Le 4 mai, oui. Un vendredi. 2 semaines après, Big Boss Grand Max Maxime ceux qui est na Cologne, en Allemagne, à Koufi, vendredi sur le 18 mai. Ah! Toujours au mois de mai. Toujours au mois de mai, vendredi. Là, vous avez bizarre, vendredi, 4 mai, vendredi 18 mai, na poto. Ok. Ça va dire, bah là, magie. Qui na bango. Ma pacte, moi, c'est normal, c'est bon, mais là, le bien. La famille, moi, je vais tata, moi, maman, moi, je vais musique, bisika, moko. Et ça, maintenant, tu vas te bosser avec la musique, on va chanter, mi balé. Je vais tata, moi, maman, moi, je vais faire grave, na bela, voilà. But ba mona kama skisité ba mona kama majité ba mona normal tant ba kufie comme kisi mais ngam na be ba ngope bi na ba ezana ka domo ko ine so ba kufa ndingo nza mama nzambe ezana ngaka destin ya to bi deux musiciens un destin. OK. Donc kisi ya non ka bongo donc ba kufa kindingo na bani alors là vendredi dans le mois de mai zoya les 4 précédents ngai comme remplaçant valable na ba na lobby na tika ndingo na te to bi ta musique. OK. Mais voilà, c'est 34 ans. Bamboula le gitu anniversaire na bango miti. Ngala osala nga fête tike na bomi ngombe na liwesal moka munene na bingisi ba konzi ba lien na ba fourchette bunguti. Na beta ba concert mo normal. Ba concert mo normal o batu balinga na beta na ko nori ba na luyembo. Donc na beta na mois de mai on beta ba concert. Mais date na epesamité. Et beta na epesamité date na ozonga so. Ça projet oui. Na ozonga so na TV na pesa ba date. OK. Ba yo kozala wana, yo kozala invité au moins na ozo ba image. Donc de wana elo na kosaka ya ngwana par manque de moyens, par mo sonaki na ba moyens belé. Sobe mutu mona suka mona ya ko soutenir nga. To memi en place boko linga. Voilà. To memi en place boko linga na place monga muneno yeba na kina mais na minute na obeta ba place mon normal. Mais c'est normal parce que na obika na obeta le pango te tient instrument. Tant on a image tu penses dans le monde. Image wana longue ghetto hein. Tu vas beta na ghetto mais ça n'a pas dit ba image dans le monde. Image longue ghetto et comme international bani. Donc na obeta na ba maigre moi. Mais pas soutenir ngati. Na pesa numéro na nga. Voilà, ça appelle déjà na bateau. Numéro na plus 243. Plus 243. Voilà. 997 54 19 95. OK. Plus 243 997 54 19 95. Troisième fois. Plus 243 997 54 19 95. Numéro est encore makambo le leader seul contre tous. O abundira ba frère ceux qui numéro ne yangwana so bobenginga. Boluka pe bosungangati. Na kemba mabe moyeza te bosunganga. Mais ça, j'ai commis déjà et pas bateau de partout dans le monde entier. Alors, Kolo Makambu, Toyoka Kinzembo ya chauffé
chauffer le wana et cartonna qui m'a casse na année na bino wana. Est-ce que chauffer le wana ezala qui compositeur ya yemoko le leader dans l'époque ou ezala qui muto komela ki bino ailleurs à Pesbino, puis ezala qui composition na bino moko entre vous le cofondateur ya Bela Bela bo sangani lokola muto moko mokomi pe nzembo wana ezali ya le prince Émile Soki de Nzenza. Bamba fondateur na grand frère na Maxime Soki Vango. Dans ce logo, le prince Émile Soki de Nzenza a une machine à composer. Exact. Donc compositeur il y a terrible. Kuta kufa tika kaye de brio moko boye na ba mélodie to ebiti. Kaye de brio moko tilinga na boye ya banzembo to kaye de brio tonda. Et là combien de pages kaye de brio? 244 pages. 244 220. Donc kaye de brio ya so 200 combien de pages on est tonda mutu mo sala banzembo belé. Mais monsieur le mec na discuté mélodie to ebiti et tilinga na boye je crois ebunga ebeba kaye de brio na parce que c'est cause à mes mélodies ça tu vois m'onner grand frère nae Maxime Soki Vango ça bande mo là-bas zamba oh zamba 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 yo koboko la bibwele zamba yo kobomba kama titi bandeke na likolo bakolela bandeke na likolo bakobanza soki zamba tende to suki wapi zamba oh zamba zamba bambisi na mai bakochola bazela mobembo ya biso bana zamba oh zamba zamba nani yake na yongo zamba zamba mokilingo ya nyama tala ba titre ndengwa intéressant. Donc, bah, bah, machine à composer, bah, ça va vendre moins danger, vendre moins c'est bimé à terrater. Voilà. Merci beaucoup. Tikela Mobali, interprétant qui na musée national, c'est qui l'occasion de quoi et pourquoi quand composer Nzembo wana Tikela Mobali et ça l'a interprété. Nzembo wana concert wana musée national et qui na hommage il y a une année depuis président Verkis qui a mangé la tête le PDG à Koufaki. Famille na donc ba année ba saki mausolée na nécropole entre terre et ciel na Ntsele. Donc monument penza kwa basale na monument na mausolée na ye. Ya ko ngana côté na famille na ye parce que aki vient nga penza ya ko benga nga camarade na ye ba ne ba bengi nga petit frère na oh kulutu fweza la. Yimdo beta na makfeti ya papa ya PDG. Nga kam na betaki. Na kekuna na beti concert na musée national le 1er novembre sur na Bosante. OK. Le 1er novembre 2023. Donc na kei na la musu suba frère Soki na concert wana sikonte mona tikina mobile na bete bande mobile mais nzembo extrait wana boko mona tikina mobile ezali nzembo yo ba momi balinga tro ko musique etambla de père na basi exact to beta musique basi balinga na bango yote eza mo passe pour reni hein loka ba frère Soki ba momi balinga bango trop surtout le petit le prince Émile Soki de Nzenza donc neti ngape momi balinga ngato vraiment kana bete nzembo ngaba momi linga même ya bana mike OK même ya bana mike bana mo ba 12 ans 16 ans balinga na bango balinga na nganga loko Émile Soki nenga za ko boya no peto ndima na o na linga bango trop yango na musique wana donc tana bete nzembo wana tetikila mobali o ba momi balinga trop voilà. Merci beaucoup. Rabile m'a fait déjà signe que comme Nasuka mais moi vocal ya suka ngana préféré beta manze muka muke chauffer le pona dinga ngopi makasi kando choloba moi muke kaka improvisation comme ça nous clôturons déjà l'émission chauffer les palado kumanga malembe na zali mama ya bana sambotika na bokolo mokumbi ya taxi kebaka diye milimo ya bato osimbi na maboko Kowela mosolo ezali pamba mituke tondi okuzwa likamadiye mibeko ya leta bomaka na motema nokite yo komema ngambo ofuta lomande nakatera refin sofele telemato kende na komine obomelinga mwana na nzela ya kelasi ngaiko mwana moko kaka ya mobali nakosuka wapi na bano yo ya basi bopusa kowela mosolo tika bomona kaboyengo mama bino banto ya makolo mpe boyebaka
liboso ya kokata tala ngambo na ngambo. Merci beaucoup. Tala ngambo na ngambo. Dans la gauche, la droite. Yeah. Merci, vraiment intéressant. Deux mois, on a trouvé un disque d'or parce que pendant 1970, il est là. Et bêta kaka na disque d'or, il y a solo penza. Alors, quand on a composé des potes, quand on leader, déjà, on composait combien de nzembo et bêti topé toujours là, jusque là. Na banzembo na sali ataba 10 chansons. Banzembo sur internet. Maintenant, il bimite. Beta déjà na internet. Na nzembo na mo na ya quartier. Beta na internet so komika nkolo makambo mwana ya quartier okomona ngo batukuti ba pirate ngo belé mwana ya quartier wana. Merci beaucoup. Moi 2-3 personnes ma barre parce que tout comme sur ta émission. Bah tu combien? Moi 2-3 personnes. Ah mais 2-3 problème hein. De vous savez comment un bar bon ouais. Ah naza mutu na mo ça munga na Paris na moi sinae me rêver petit senanga Gisèle Makele kale ki moto na Paris Baptiste Akunga Kus na Gina Batista na Aken na Odette Ngangala na Aken Allemagne et puis Chango de Bruxelles patron à Casa Latina na Bruxelles mais producteur mo kaza na Bruxelles comme ne Clay Maungo mona yolo awa OK o me Clay Maungo bela yango uti banana ngaba pekso po bela ya obeta na protocole Clay Maungo so banga nani au sein du mouvement faut bela na poto aïe bon et comme déjà ba te belé bana kina wa to na bango ensemble baninganga mingi petit VV qui monga na mateta petit VV to sana ba te belé to na bango na bakina wa na comme bossa comme aka fo bossa na ba. Merci beaucoup donc on a au se rattraper dans le deuxième numéro ya émission ça on te ba numéro que allez belé ça dérange pas voilà mais Grégoire qui monga na Paris Grégoire qui monga na kolo makamboye merci kolo makamboye voilà tout comme na suka émission na biso donc ceux qui bo sepela qui présent na émission oyo bo pesa mingi merci na mona boka rabile manasina ya caméra pe na monteur de luxe ba bile 3 fois 8. Voilà, je précise que tu pas le monteur coordonnateur il y a syndicat de la télévision pourquoi pas à l'époque refait qui sont de Londres puis Papi Kelly papi tout le grand Chilois na bosani yotenso kande vous pensez qu'on a le producteur bienvenue Mangani l'Autrichien de valeur depuis London bienvenue Mangani babita kolo makamboye aleli. Donc pourquoi pas il peut autant ma beaucoup na orchestre bela pour les lam kalisus malam Polydor Kalema de London Polydor Kalema depuis London bienvenue na Tindika télévision Ngambe la na London pe na mona boka Charles Mbongo contre Mbongo Tinbongo no kakalelo babi agence wane sakanate Tinbongo na 12h au Zimbongo na yo papier tunga le grand Chilois merci pour na babola Muluka Lucas na te à Jésus et tanti zoma c'est votre papa depuis Magistère pe la bossani été balobi melkata un seul noir parmi le blanc pénal grande équipe ya Tindika télévision là sans oublier hein babi refait qui sont de London bola meleke belé construit toujours comme ça bola parce que bola et pour la TP Èvre oza ya artiste de biso aza trop jeune lui c'est Dieu. En tout cas, Rabi, comme a dit un peu, c'est toujours dit Samba, toujours. Donc, moi, je suis en tout cas, c'est une émission, merci beaucoup, la grande équipe, il y a Tindika télévision. Et quant à moi, votre humble servante, Dorcas Bateau, la touche de la presse congolaise, je tiens à vous dire au revoir et n'oubliez pas surtout de commenter et aimer cette vidéo car cela nous tient. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.